Erwan Ikote Tati Ghana Aussi à Sasa Papi Okito Dr Simba Luzaya Diona Luanda Shuka Bamba Mike Makema Itesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifinabia Kiche Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping Eye Bana ya Canada Bana ya USA Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye ba noti na koli mona 2004 il est en 2019 koli mo yate oyebi ke il eza la même passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les kokomate mbala moko papa ni les akule JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya terrain moko za wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderite ngele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Baïla yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa foi Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Merci à tout le monde qui soutient cette émission. Cette émission, elle est réalisée par Christian Bouy. Je suis avec lui précisément dans la commune de la Gombe. De tout avec moi Kala Kinshasa, moi Kala Penda Congo, donc Kalina. Je suis à Kalina en train de réaliser cette émission. Je dis merci au boss de Congo Promo Télévision. Lui, c'est l'ingénieur Rafingindou, sans oublier Dr Djadil était don de Dieu. Donc sponsor numéro 1, il y a Congo Promo Télévision. Là, je n'oublie pas aussi mes potes partout dans le monde. Manassé Mayoukou, lui c'est Junior Chibangu, au-delà depuis Turquie, donc mon pote turc noir, on est ensemble. Freddy Long à Paris, garçon cher, trésor, garçon cher de Paris, donc Jenny Mangaya aussi. Ces derniers temps, la mort de notre artiste Ben Nyamabou, Fali Poupa, la fabette à Bercy de Paris, Boebi sous que non, maintenant un peu héritier autour les cas, plutôt il y a belle-mère, plutôt il y a Weranson aussi.
présence le roi héritier ba présence mon robo ba bandima kité ma akoma qui on appelle ça là qui éboulement parce que trop simba pena mambutu. Pour aujourd'hui, je suis avec Landry Japonais. Landry Japonais, on a un parcours mongo. Moi, je dis un parcours colossal. Donc, il était. Parce que tu retournes à EP, Sixo, Lelo, Sixo qui n'a pas. Landry Japonais qui a évolué tout près de Kofi Olomide. Bon, on a un clip, le roi Balongitima. Parce que c'est pas facile. Kofi Olomide, Andi Mageba, tu as un clip, Bimi, pour Sali Magambo. Malgré tout ça là, voyager. Aujourd'hui, je suis avec lui, donc on a intérêt de rester branché. Parce que dans le taquet, les musiciens, les musiciens. Landry Japonais, bonjour. Ouais, bonjour, voilà. Tribunal de la presse. Oui. Je Landry Japonais, mais il faut pas accélérer tout bien. Parce que Landry Japonais, Soda Mobutu, DSP Libindimoro. Voilà. Bon. Landry Japonais, comme vous appelez japonais parce que tu es japonais à bilamba ou bien Landry Japonais, pena à bilamba ya forme. Ya GT. Landry Japonais. Eh ben qui yo nous ça na yo betara no mingi moi. Yo linga no ba classique no me makasi ya cher. Ya on appelle bena tina kangi ka rabo mais Japon zali. Voilà. Japon zali ni na zabo. Non, et moi on a 5 ans et que bima Japon resanga te na zanga indice ya Japon. Voilà. Déjà tout dans l'isolo morobo et par rapport à l'actualité à l'élo comportement de musicien congolais parce que tu as relaté c'est là à l'émission de mon frère Tony Kunku que je salue aussi en passant dans cette émission aux zones ça va musicien congolais irresponsable de le vivant dans bango tout le monde a grand prêtre mais pourquoi ça va Koufika faut maman li faut Sokoda faut Kabila faut Tshisekedi idée na yobe message no lingo pesa bango c'est quoi en fait bon message na zo pesa bango za nini ke na lo balikambo ke na zo bisa bango ke et ça na zo chrétien mututé zo sala ngande passe pour ani totamola bangola totamola président totamola mo belé mais tout le monde va misser bango bazara ba kanza makamu na bango moko jamais mo na misser mo avec le gouvernement ça boité ba misser congolais ba lekisi opena zo lobela tous les misser congolais la longona mututé mais na ba mission mususu baza ba otambola bien bazo ganze makamna bango bien pour ani ba mission congolais neza wa kini za Congo za munene to uzumbo no to mona ba na TV to mona ba mission misu ba na TV on comprend les ndeko nanga mona TV soka ye o ga go ngala uchi na uchi boy ngala vanda kana pays boy ngala za boy na zana mapangu boy na za boy mais tango ba beli oto mso beli to mso wa misemo akufi et comme senga o charger wapi et pas maman na biso maman Olive charger pour nini on a gouvernement basunga donc yo na comprendre yo linga te ba musicien ba ngala so linga ba musicien ba kunda bango to officiellement ba lingi bongo te musicien ba kunda kaye o ba kunda kaye ba biki musicien ba kunda ke bongo te ba kunda ke ndenge ni gouvernement bango moko basengi OK ya te bolela bango ba gouvernement tanga rafata kufaki bana basengaki bango gouvernement sengaki omoni ba mbongo nde yaki mbongo kingani boye mise bokinga na ti nani bokiso ya ti to bato wa sotika batika mo ba patron mais biso ba mise so congolais ndeni to so mo liva pesa ka 100 000 omona ba ebomi na famille 100 000 euros pas problème parce que mon top ba pesa paie azur rétro commission à 4 non na part na problème ya wana omoni ndeti makambo eleki ya pululu bamba ndiko nanga pululu ta ça comme bango ya cité na ba kalma metama kampulu akufaki omoni ta pululu mo ta pululu adayaki ta mama Olive ya pesi mama ba na pesi mama Olive mukonza ba mama mama oyo aza mama soto zakini na Congo te mais Congo na biso za mystique da mama Olive na pesi bambo tato sika zali so mama Olive azakite mama Olive ta matiki 100 000 pa ya mwasa pululu moni famille elongi na mwasa pululu ba bengani poani omoni ngo wala 100 000 francs $100 et mère appelle ça 10 000 mère appelle ça 10 000 ta mère appelle ça $10 ba tuko ba salani ba panzani famille monsieur ba panzani ba tutu ba panzani yango konsenga na ko pesa ba mise tango zo so mbongo fo e bakanini oso bakata ba kimbwa les ali ba malo ke zali mais quand même ba to ba Kofi Olomide te bi ke Kofi Olomide c'est un patron exemple le roi Kofi Olomide et yeto retire makamona te po ba Kofi Olomide si batamboli bien la fina bango et si ba bongisi ya makamu na bango ba vesi ba bongisi ba palais ba na de kitoko da vie déjà ça na niveau OK ce qui est mode ya vie ata so bela ni mutu bo zaidi ya yo noto mwana Kofi Olomide partout na Kofi na habite comment na merveille rambo dakanga masolo Kofi abenga na yo wala ino na Kofi la be quartier te poni la vera ma robenga la langue japonais te ngala za espèce soda mobutu on reprend taka mutu lokola netinga ngala quartier la te à part yemo vera mon l'équipe ba ngonyoso
merveille ramboza ah ngana ndeki ba ngana ebiso ke après so ngoli kaka ngoli pa vena nga papa na nga père na nga makamu na nga to verambo on to batika na quartier la tena ba musicien na ba tutu ne baza muta encore les gars encore si les gars encore muta ngana lo ba makamu na nga na so ba makamu na nga ngana bien makamu papa na période ba betala ba faire na ba fali génération na betala ndi japonais attenté zo ngana bana ngana ko ti quartier la te attentant ozaka non nena tu beto no peli solo ozaka nani nga mutamimanga na quartier la te mutamimanga na quartier la te père na nga soleil wanga OK nga mutamimanga na quartier la te soleil wanga mutamimanga na quartier la te père na nga mutamimanga na quartier la te soleil comment yolo to yaka yolo beto ngolo to ya nga pele to bana soleil na kasavu biso to bana commune mo na kasavu ngana na yao ma soleil na kipemba ndeza ka petit na Hollande vie o mama ba 90 baba vie ko ta quartier la ke on est belé ba histoire bete belé ba bébé on me ba bibé wana biso ba benga biso ba mikala donc so ta mwana mutu ba benga mukala mais comment on normal et comment on normal les plans mo kaza na soibi a bien asa kitoko mais ala nani ya ni masani mobo et comment on normal biso to bana musala wana ba benga biso mikala na landaka soleil papa quartier la te ba veramba yo monanga pour biso tole makasi na ninga système rododa makango rododa veramba yo sepela pour quartier la te ya gidazia so misena zo yemba boton soleil zo yemba awimba koto fala zo yemba na zo yemba ba petit momo ba yaka la sera il faut ça musala biso ko tole makasi na makambo wana comme no ne yango wala te copie na ngai te ezali makambo to yo sebe ya makambo to yo sebe ka mito sala pa soleil pour fora ça ni fora c'est ça l'idée na ngai là c'est ça mutu na soleil na bi kita ndule si fona lukile mo mutu mo bien mo corrélation mo bien pour to no sa bo gera bongo après veramba yo sepela na nga ayozwa boboka kese akotibisho na biro tant akotibisho na biro kese on mettre na fali azala boboka kese ko azala pemina fali yiba ba ine lelo te donc mutu bina fali wana pena boboka kese bayozwa biso na bango wana apo wana makambo yoko malangi japonais pe na ndenge na yelo ngiti manga take mona mayele soda mobutu na betela bango loko wana yoka wana olongiti mo ko so biso pe loko ngo parce donc yo la bango sko amobawa dans le baby samboka japonais donc félicitations pour ça na baby samboka vira mama mutu simbi yango la kalo na so bisa wana yango la so ba yango makampe fandi lelo ko malandi japonais vira ba fulinga vira ba bimisinga pesinga charge oyo mo akoka kita po mo atikinga lisusu yango wana ko kopera bien na vira moti lelo bon vira mbo to sola raté to sola te kuta mabete ngala sola la dendeni ngala kenda na ngati ani muna kenda na ngati ni likonzi ko tsauti na banga na ngali kunzi te na banga na ngapa mutu te mena linga kande te ke ba congolais baza ba complexé congolais aza na complexe mona mutu eza ya mabe neti ngalo to sufu boy yoza bien la pena bien to sufu na ndena ninga mabeke na ninga ba tozabo to tambola nao mais loso muninga komi na mbongo ba mona ngone ti danser neti nga mutu wanga landi japonais ce n'est pas coffee so neti apporte coffee faut ba ko tsanga faut ba sala ngani surtout atelomite na za mutu na buni na kati ya okese mais ce que nga pona ngala ni japon na respect na nga na nena tamu ya mula mise muso ya Kongo ba ya libana mboka bala ba simple on point na yo mona ba mise zo ba mutu ya mabe neti oluka mutu yo luka neti oluka mo oluka muninga na muni oboye bali bokoli na yi mais oyo luka eboye au monsieur le bossa porte ça na sens peut-être on peut solo parce que il a raka ba orchestre tout le monde a l'autre fois awa en 2015 ton héritier watana balongwe maison mère ezalaki moto pela entre la team na Wingi musique à maison mère donc oui ranson na moi on a héritier la watana mais on n'a pas compris cette surprise que tu as rappelé notre besoin na bino pen boy denga dit papa Charles Auto kufa papa Kofiolo midi ke bana quartier Nazala ozalaka OK c'est bon félicitations tout le monde héritier watana de présence nae taba kutani na oui ranson polémique du tout na mayu ayambi mwana nae donc eloko moko boye o biso moko toyeba ete Erickson lobi soki nayebi se kutu bato nanga ata mwana bango mutu moko talinga na kende donc nanga mokika na ntongo nayebisi bango chabaka tobima bakokompo totokewa ti matanga base retrouve matanga bato ayebi te lisolo na sisi no likamona na lobana lobi nanga na mutu mabe te na pesika ba mise conseil babongisa makambo na bango ezosopa bango jamais mona mise moi libanda boye azolela te bango babongisa ba vina ba mais o lobi likambo héritier watanabe eloko na biso kwa na pesika na boss mbote sika zali omoni obi conseil mo ya kala ya fikini mo virambo nani ko wera na beta na pa na beta ayibisa o ba ba héritier kimi héritier longwe to héritier uta pari ayaka nana lobanga na yeni venture na lobanga ni bato ba ganga héritier
héritier tonga severa venture na vani si batutu abina batuke omoni mwana héritier na zwaka le kola nani ezose makala ona menisi héritier na mutu batu bayebi yango te okopwa donc héritier na wera papa na ye donc wana papa na ye watani na papa na isa wera so quand ça veut dire bakutani wapi o tape bénédiction par rapport à millions bon elo ngalo na sali ngalo na sepelezani niki batu bamona bakutana kate bamona na rapete na temo vitsaye vecho na saini ni ateli donc c'est le comment toujours l'axaki et l'axa bolingo mo do vera vecho na la vie ou personne à l'axi kaza na bolinga pa bana nayi mais ba pelo ko pe fala betango fala ba tangu papa Charles akufi pas Koffi Olomide paix à son âme o fali aya na matanga na ti place matanga ezalaki donc abi vie mo pao ce qui n'a pas été titre en anglais donc on a tout balinga te na ya ce que t'as nini so longo ko qu'est-ce que mbala mongo na ntimo be za rabo po anini balide musu bazara ba jalo ba ya okopoem balide musu bazara ba jalo ba ya omona ya musu ninga za babonga kene po héritier comme patron héritier sa patron héritier sa danger ce que ba ya musu bazara ave finaye okomoni donc ko makabongo ya omona masa musu abwa rapport abate la succès na ye ya omoni ke baboya na mondo musu ko kene na makambo neti ba kena ba okese mo ba ta leader wana ya omona kabongo mais na ninga be héritier ninga za na tuka pena to sepeli makasi donc l'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michel Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. tune mo alaxe ki wana mwana naye donc fali pena papa naye oyebana kiawa batutu na minute ne baza bakufila bango soni batutu bakufila bango bandolo bakeweka na héritier basola kate oyeka na héritier bakokuta na te bango bakufila bango soni mais pas que kofina kuna fali mambo ya ki pepele mais pourquoi quand on fallait annoncer Zénith na le 28 avril betama parce que tu relobela on peut kala minute Koffi maman pas et puis maman na boula Zénith il y a plutôt il y a Bercy. Donc Koffi Robert le 28 awa maman plutôt fallait le 28 Koffi pe malama ko to ya ona émission ke là mantima ya ona émission ke ya ona émission ke ba leader na biso misu ba ramité amabe neti Congo surtout Congolais za muté amabe Congolais za muté amabe makasi fa ba tutu ba pouye fali pour nini abeta concert na pour nini ba tu ba mise tu ba no beta mais bango misu ba ko ba jalo yo kasi ba combattant na ba la poto na ba mise kakati ba mise mba benga ba ya na bango avec boké tu n'appelles ce moto super combattant boké et ngasko na nzima raite boké nga boké tu na nzima raite ndaboya wata beta te kukumisa bango te boké tu za fonoko nga la misha problème na so ba soda mobutu despe libini moko boké tu a eloko moko te okopwana boké tu lo moto boké tu nga za na kata de la pamboka asana susa mboka te boketu na zaso ba mise musu bazo kufala kati ya Kongo za pona ba boketu bu courage ka ete mutu ko boketu bu courage ka ete ba mise basalani ye mo ne bazo fa viva na mama mise ba politicien ku bango mo ba na ba poto ba na ba poto ba rotu ne ba kebe ye boketu e koma kopi na ye eza kopa boketu ye mo so abenye na kuzu asumba kamuna ye asa boketu loko mogote o landi cha problème tolo boketu loko mogote boketu za noko mobo asutuke la charma na poto asa asutuke la mbonge na poto ane loko mogote e kolise etale tete muna komba combattant libumune na zarate biso ba landi cha problème ba vu combattant biso e o mo combattant libumuke na za susa Congo na misa ko za libumune o mise o no ma mise ko za libumune pa patron Adolphe ba mise o ko za libumune pa tu mise to ko za libumune za no ma pa ba tu ko mo filma mais boketu nga za na loko mogote on comprend le pe papa chéri s'est dit que non il est le super sapeur parce que papa est mazate king keser azate papa chéri a ogangela yoji matin ministre mais pourquoi le mam nabino ba sapeur bobenga papa chéri te la pesina no papa chéri mbota to binada ma jibe mpiana moto pamba
leader à mon football la PC bambo te sika zali mais jibe piana à japonais Papa chéri yo kana beti la yo catalogue yoji yo za na tribunal faut ka makambo muto zoloba et non la solo aso ba bongo landi japonais on reprend tellement ba landi japonais lo ba landi japonais so na so ba bongo poani papa chéri aza japonais omoni mama bilamba faut te ba mama musuto ko to comprendre mama musuto yo ba mama musuto loba mama bilamba eza différent nani omo mutu musuto ala tibiente mutu so ala tibiente musuto ala tibiente on va dire aza salité mama bilamba eza mama musique te ba fingira ngo mutu bien ngo ah yo za salité longwa on reprend non il est compliqué papa chéri to papa chéri ça japonais te yo di matin midi soir yo kana bisa ote japonais ça rabongo te bien ko comprendre raté papa chéri ça leader à makasi aza patron aza leader wa mema makambo bela sana makambo wa mama musique mama bilamba eza bilamba mama bilamba moi muki azakate mokolo azakate faut za robeta ozala soin papa chéri aza leader oyo aza japonais oyo tozoloba aza japonais ya podium sur latine bien à l'axi bilamba na podium aza japonais te ya on se ça qui na bablo japonais bien yo kana te tobe ngarai niti ne tolo balo la lobby le mes anniversaire ya Niarkos est-ce que mon papa chéri na cimetière mais so papa we mbazalaki mbazala alinga raya ngala nzima ngote po ngala nzima ti jour nini ke e po japonais de faro e bien est-ce jiba ko def est-ce japonais munene abimaka na balabala kinaka azutambola zo kina ki matanga la ki fonti banani papa chéri bima ngala nzima jour papa chéri za japonais ngala japonais papa papa bilamba te tango zo bino comprendre raté tango zo au moins dans la musique lelo yo nani ngobenga japonais yo kana bisayo tango zo benga mutu japonais tango zo baki mutu wana za japonais aza mutabilamba mutabilamba za japonais ni na bunda kake ozo ka mutu so bunda makambutu bino ko landa raté na TV mutalati ke yo jimo ala na TV te papa chéri so bilamba ya danser bilamba ko so na po mi to ba siko lelo ba japonais ni ko ngala zo bisoke ngala lobi na ngaki na bisoke papa chéri aza japonais te ngala on imagine papa chéri aza japonais pona mitu na kina to na mise moko te ke aza na charge ba japonais to aza te bala papa mba kufa baba keser ba kufa donc mutu mo te aza makama fort po anini bana papa mba kufi Adolphe to ya tu na zela est bana papa mba kufi est moni mise nyanga japonais le kina TV alobi ke na ça fait pas mo ba japonais tu ya Congo ba ya nani lubat azate non bana papa makufi mutu na zo ke ba japonais tu ba ya ba sala makambo na wasala kyango azate on va ba japonais be bazamiti masala nga junior mundele cordon la pese ba moti junior mundele nzako japonais makasi bango wana ya merci Sylvie ba japonais bango wana bo ba nikes ba yaka banani wantu batanga ka ba nikes na ba japonais te nzambe la ngai landi tikabi boya o aso balo tala so balo ke landi japonais na Japon omona la dans sport mais avec yo za o tu na mama Japon na modi saka didas saka za didas o la late pour la sac yango bon cho you mama ko le kana na TV bon on na papa imbati yango tala papa imba kutu te so moni selo asela ngo clip okay batebe basela bango yango na ngwana sana Atex yango wana okopwana biloko yango wana biloko yango mobi ona obimisa ya sika ya chassé ya sika yango oni dosi kabana okopwana zama maforme ko pesa te na makambo nini te ba mikesi ba yakaba ba japonais te mikesi ba japonais te ngana boyi junior munela leki na forme junior munela mais c'est cordon zamba forme di mukon azana Paris azana adresse Lisa Paris junior mondial. Le lot siko peut fallu pour pas taper Bercy de Paris. N'habite message nous relancer facile pas fallu du coup pas là. Parce que le 28 le lot tu as déjà le 11 je crois c'est le 11 dans plus ou moins de 10 jours et plutôt 2 semaines dans 2 semaines il fallait ngai nazo courager yango fallait fa beta zeni twana il faut beta Bercy wana comme souvent linga tu ba biya comme ça musique na ba yebi yo kana bisayo makamba kala to sika makamba kala makamba ba fali amini to monisa amini cho ba mise bana top na amini cho ba ali te tu na question ba ba mise ba japonais bazali baza 5 mise baza ba japonais Adolphe Dominguez aza japonais Manda chante aza japonais Montana aza japonais nani Nataka Manda chante c'est le scam
c'est le tout le monde a raté c'est le passage japonais abunda na mboko Congo c'est le abunda moko tikali boya c'est la même mission parce que mission mon sala wana na animateur moi fali na yuta démarrer c'est le na kin au bon comment pour moi ça une émission par rapport à Barankin na yo eloba on so baté c'est le passage japonais c'est le abunda na mboka o tikala na Moscou la ndi japonais mo condition baba pour moi na leader na kwena nga mo pe japonais ma wa 5 5 fali ate ferate yo kana bisayo yo kana bisayo omo iblo ko fa ino la Caribou yo kana bisayo yo kana ngala loba papa chéri alataka danser alataka yoji ya cher balata bloka cher balata na bloka cher mais baza ba japonais te donc yo do mo ka 5 ba japonais ngana biso ba japonais so comprendre te japonais za mutu abundela makambo ya forme o alekaka na nzela abetaka forme ezaki oti lui vite ngana za langi japonais ya ona so biso ke bango baza ba japonais vera mboko filo mide asomba kabila mba cher alataka ne bien mais aza japonais te japonais za mutu ala moni so kute na manda chante okute na dignité okute na tisi okute na ni amuta batina mikiete omwana titi na mukepi mise ba paquet bobani lokaba ba papier lokaba leke wala kimwasi yango te manda chante so kute na ko beta forme so kute na mutu kwa nani Montana Sommet a beta ka forme so kute na mutu ko na neti Adolphe Dominguez a beta ka forme so kute na mutu ko neti na Seleo a beta ka forme bunda pe makasi on se la qui fallait dans la yo je comprends de bon c'est là les vidéos là c'est ça fali alata kabilo kwa cher asala mamutu ya cher mais fali aza japonais te c'est le aza japonais c'est le akabila c'est nabia c'est le aza muta forme ça que le c'est le de farabila parce que il y a bon japonais kana bisayo eza ko defa ndenge ni ngala lobi ko defa ni japonais za ndenge ni eloko ya bien ozana ngofo azwa kasi yango na ko defa yo na biso japonais bien zakani o zakani afatambola akabila kabaya c'est le ti lelo adefaka bilamba mamulandi japonais zoloba yango wana ngana ebiso ke ngana confirmer ngana lobi bongo ngana ebiso ke c'est le scrum aza japonais c'est le abunde de makamba japonais na kata Congo ngabi c'est le adefaka te c'est le sami bi bon japonais sara nini foko taka mudungu et pour ça makamba bien on comprend mais biso tout kota ba mudungu biso tout ça makambo tout ma toute dernière question parce que on est déjà à la fin de cette émission pour na yo lelo so ça classement ya 5 musiciens au bana succès lelo na kata Congo na kata Congo lelo mama na ngata ni sa batutu bakota na pala babela ma on reprend au langue japonais so confirmer 5 missions dans la succès na mboko Congo ope basaba ba obongisa ba vina bango lelo ke ata ba beli ata basani ba patron ti lelo na ba le numéro 1 mais c'est Gogan boss live et Watanabe boss live moto na tembe numéro 1 deuxième musicien bina filé la ni japonais oyo ka mamla bisoko to so même to so le makambo na télé ngala ndi japonais mnazoloba oso bambiaka mukolo Congo on va me compter la porte-parole tout me compter ba soldat tout me compter ba grand commun tout donc me compter ba Roger ngani tout ngala ba grand commun ba porte-parole ba porte-parole musu ba ngala ba grand commun ba sala ba ngo tout na leki bango bango tout ba tout na donc deuxième mission za bina filé patron na kwa nayi to lo ngala Aris Matadien ngo boya oui il va te passer les on les maté Aris Matadien héritier bina filé Aris Matadien voilà to lo ngwana to kitala to tala cappuccino le boga ba mixé ba bien lelo la Congo o ba mixé ba bien c'est o ba za na succès pe bon ba na wala kibina filé na succès tingana yo ka uté papa tenga bina Congo na kinde to sana wala kibina filé na succès mutazatia voilà 4e yet quatrième na biso ke eza bongo cappuccino le boga avant ça jeune ya ça danser asa bien asa pe na succès na mboko Congo o comprendre ya suka ngamo langi japonais exact 4 éditions on est sûr mais c'est pas on attend le bon mission baza na succès o ba fani na mboko Congo o baza danser ma moto sa bien bango wana tala c'est la fin de cette émission émission Sili na biboka mabanga to 4e émission bon dimide ala tout ça ba tout ça na Congo awa na Congo makambo héritier wata sala na ngasalango mamunini o wata sala succès te wana to lo bango te wana mama basaka malibana mboka ba to ayiba ko timbela makambo zusima ba héritier ngazana danser bina filé danser Aris Matadien danser cappuccino le boga danser siko boya bana obiga mutama bien na lelo tama nani
Fabrice Gazoche. On entend la moutoutia, on entend la bateau, on a dit, on va danser. Déplique. Yo, tu n'as yo. Je vais te dépliquer. Mon co, tu n'as atuninga misa o azada we raté JBT Kofi ngana émission nga bango tuna yebite ngana so miso baza danser na mboko Congo héritier Watanabe bina file Riche Matadiel Boga na nga mo landi japonais na mukena na nenga libanda na otsafi na nga soleil wanga Yusko Boya itali bango lo acha mutuna nzima Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Abora mabanga na yenga pena des anneaux. C'est nabi obora sko banane na minute. Bon la minute na so bonano bara ke langue japonais yo soda Mobutu DSP partout tout bana besoin langue japonais numéro bureau ezali 085 02 656 19. Il pose pas bureau nga biso to bana makambango. Donc oza pas bureau biso de former ba bureau. Nga na sala ba bureau so mission za na besoin porter parole. O mission za na besoin mutu wa lobela kai. O ya moi za na besoin mutu wa lobela ye langue japonais za na bureau wana. Nga na peso mutu wa lobela yo. Même les journalistes ne savent pas na site na bino so na besoin moi si mo ka ya bien. Nga na ni japonais pio moi si. Alors ça l'émission. Yo na minute pe rose ba rose peut-être qu'est-ce que moi pas l'idée moi vous m'apporter parole na yo. Ngande pour l'idée moi zonga ko kaze. Ata goga no ninga. Te omoni goga na sala. Faut tout ça ne tout ça là. Tout ça ne tout ça là ba tout ça ne tout ça là. Ngama ma qu'est-ce que betela nga suma moi te ko lobela moi te. Comment ça na yo moko tu fais quoi? Tu es qui maintenant? On a zali na japonais leader na mabele na nga. Nga na mabele na sala. Ba mise musu ba sala ngoti nga na mabele na nga bandali ba mise ba zebele. Nga na mabele na nga kimbwala. Kimbwala bato bazi saute moteur liboso. Biso. Biso ta liboso ba premier. Biso di bata pompage kimbwala bana kimbwala mabele na nga. Elle a ni japonais no kesse na kitoko. Nga beta na musique te ba mise ba beta ngelemba lemba rien. Nga beta musique, nga beta ba musique libanda mboka ba faux beat, ba house, ba blogo bele nga beta style moko o ya kiriko. Mais contact nous ça bien. Numéro na ngazaka 085 02 656 19. Ba mise congolais ba tira ko la musique congolais lalité. Musique congolais za ko telema ba mise mikolo nde balali. Okopane ba fali bango ba za ko telema ba beta ba Bercy lobby. Malgré tu es dans mise ba succès lelo. Yo tu la mise. O tu fali tu vérité na consigne bien la vérité. On a tiens na ngape kasi. Na tiens na ngate. Na tiens la mise na on a poni bangwana o anga. Comment ça peut moi là bango? Na lobi yo tu la mise na net. Comme on dit jouer na ngape, jouer na monde ati mo ba jouer na ngana tu nanga. So tu qui sont na mise titi. Tu nanga jouer na nga. Monde ati mo ba jouer. Na monde entier mobile. Joueur préféré na Osco. Tu vas jouer na nga préféré Soso. DCP moko kwa mali aleki Cristiano aleki Messi pour la ni tout na siko poani comme on l'a complexé est-ce junior mona Messi est-ce junior mona Cristiano aleki poto netinga ngana biso que Soso moko kwa mali wana joueur na nga aleki tous les joueurs na monde joueur DCMP to comprendre DCMP to comprendre na biso par rapport à idéologie bora mabanga landi du japonais mpese la gagner ouais pour la mpese la mabanga ba mote na nga na pesika toujours na bato anga toujours bazaranga na pesi na pasteur na nga pasteur munene na kati ya Congo pasteur John pasteur John Moponzi na matonge na pesi ba mbota to sika zali na matonge na inza pena pasteur John Moponzi na pesi mbota to na pesi su mbota to pa ya Junior Mundele Nzamba Femme Nzakomba monsieur Cordon na pesi mbota to masa na nga seda muzuri sana l'idée na pesi mbota to na pesi mbota so pa ya Kilimbenza super boss na pesi mbota pa ya na pesi mbota so pa ya Yemoko la ni japonais section ba te ka ba so bela la ni japonais za danser ngalo silandeni na leki tous les bateaux baza na kata Congo ba porter parole ba tutu batambanga nga même na leki bango na sala bango bazala nga na mwana Zakari baba baswe okopwana yango moni ki ba Zakari baba baswe ba leki ba boketu na vitesse na ninga Congo po ba boketu bazo refe na poto ishi ba yebeto bete mabe na kata Congo biso jubo ketu ya Congo to beta biso na pesika mote pa boss Canada na maluka na pesi mbota trop masana nga reditamba Fanny Smith wanga na pesi ngona rubosa na te Dieu merci mbokani obiso bana mbinza to benga ke mboka Dieu merci mbokani ba mbota trop langue japonais yo asali yo momoni obochi oningi za bata po bango bayebi mwana na nikesi bayaka mwana na ngani nikesi bayaka ayi makambo yango somo c'est bon. Olélia. C'est bon. Tout le programme sur Congo Promo Télévision, mais sans oublier l'émission a été réalisée par Christian Bouilly. Les gens, les abonnés
fidèle de cette émission. Là, je vois directement mon pote. Lui, c'est Freddy Longa à Paris. Garçon cher, Trésor à Paris. Et sans oublier Mimi Kayembe, mon oncle Pablo Kayembe. Donc, j'étais avec Landry japonais. On a parlé de tout sauf rien. Si vous voulez qu'il repasse encore dans cette émission, mon numéro est là sur le banc de l'écran. Donc, WhatsApp 5 sur 5. Veuillez me contacter. Vous ne tirez pas dessus. Et donc, bon suite au programme sur Congo Promo Télévision. Au revoir.